atelier te atakomi na suka suka ya bomoi na yo ezali suka te oyo asimbi yo aza makasi kombo na ye lola etikala polele likolo na yo omona nkembo na yawe na kati ya bomoi na yo Bandeko batali, bandeko balandi ya Sentinelle TV. Vous allez beaucoup brancher dans Sentinelle TV. Et si kawapi chaque vendredi, tu as recours Nzambe connaître le Kosanzo lae. Intercession miracle, les alliés programme, il y a Sentinelle TV avec le messager de la bonne nouvelle, le pasteur Salomon, Proverbe 30-30, pasteur de la diaspora. Le messager de la bonne nouvelle, Azali Bongo, Moussali Nanzambe, Oyo, Azali Mokambi, ya Église la Moisson Mondiale, tous allez basé na Kinshasa, Angleterre, France, Belgique, Hollande, Suisse et Canada. Et tous allez Bongo, Bakambi, ya chaîne au Babengi Sentinelle TV 1. Première chaîne, ya Molimo, ya politique. Il y a banalise spirituelle na ndenge nanu boyoka te lelo tozali bongo na mongalema esika wapi tozosala émission na biso intercession miracle benga bandeko mama tiaki tambala na motu benga bana yebisa bango messager proverbe 30-30 azali deja na kati ya ndako poto kumisa Nzambe. Azali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na ye po nyonso mikumisa ye. Azali Nzambe oyo asungaka biso po tokota na nkembo na ye. Yesu nkolo, Yesu Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokumisi Nzambe, ozali Nzambe malamu, oza mobateli motombo limoneto linkembo lokumu ezala bongo na maboko na yo. Tozali bongo en direct ya Sentinelle TV et sekeli boye babandeko ebele babengaka pona prière, pona conseil, pona likambo songolo, c'est-à-dire ozali bongo na Proverbe 30-30. Alors, Bible ezoloba que Bible eza clair elobi soki peuple oyo azogumba melangai soki asali masumu soki aluki elongi na nga nakoya nakoyoka pe nakolimbisa ye. Proverbe 28-13 elobi celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais s'il les avoue et les délaisse il obtiendra miséricorde. Alors bana na Nzambe lelo makambo ezoleka na Congo ezali mawa mingi. Tozali na président ya Rwandais, ba chef ya armée surtout ba Rwandais, ba politicien acheté, ça fait plus de 54 ans tozoa indépendance, tozo tourner na rond-point, bato bazo kufa, ba mozo massacre biso, bazo boma biso, eza nango likambo ko bomba te, lelo muto ala musinga na tongo ser na biso Eliane na France, ezali kaka ndenge na lobaka, bana Israël basalaki masumu, bana Israël bapesaki Nzambe mokongo. Nzambe atindaki ba mandian ba philistin ba assujettir bango ba niata bango.
me bana na Israël bazongaki sima balelaki pe Nzambe atindelaki bango ba sauveur lokola ba David, ba Moïse, ba Eli, ba Élysée, atindela bango ba Samson po kaka na ko délivrer bango. Biso pe na mboka Congo ko banda bakoko na biso basala mabe bapesa Nzambe mu Congo. Même lelo na komba ezo marché te, au lieu to kumisa Yesu a délivrer biso, ba misusu bazo benga kimbangu, ba misusu bazo benga Nzamba banoa, bazo bosana ke kimbangu asalela Yesu, et Yesu azalaki jamais mundele azaki mutu mwindu. Do ezo lakisa ke bato baza na confusion, yango mboka na biso tozo tourner na rond point. Congo ezali mboka béni, Congo ezali mboka bato basambelaka, mais lokola bana Israël, lokola topesa Nzambe mu Congo, sur 100% ba pasteur na Congo, 98% bazali bato basimba kisi, bana banganga, ba sorcier, ba charlatan, 2% kaka baosala Nzamba solo. Awa na poto na diaspora, ba pasteur epele sur 100% ba pasteur, 99 baza ba sorcier, ba charlatan, bangwana bazotonisa bino na l'église, 1% kaka baza ba vrai. Alors na statistique ya boye Nzamba kosala ndenge nini. Avant que tokota na ndenge nini tokosambela lelo, ndenge nini tokolela, tolanda nzembo oyo toyoka Nzambe, Nzambe akoguide biso, toyoka pe tokozala bongo branché epa ya Nzambe, tolanda nzembo oyo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe aza malamu, aza mobateli, azali motomboli. Nzembo ya ndeko na biso Guilain azolela Nzambe asembola loboko na ye. Soki Nzambe asembola loboko te, nani akosembola? Yo zala na méditation, na position ya méditation. Zala na attitude ya prière. Nkolo asembola loboko na ye, amimonisama, tokotatola kombo na ye. Na makasi ya nzoto tokolonga te. Loboko na Yesu eza na makoki ekende kopesa biyano na bandeko nyonso baza na baproblème. Loboko na Nzambe Rafa ekende kobikisa ser na biso moro oyo aza kobela. Loboko na Nzambe Rafa ekende kotushe bao nyonso baza na mbeti na hôpital pe babika. Nzambe Rafa Polo sembola loboko na yo, sembola loboko no na Congo, longola Congolais bilakeli mabe. Soki tolandi yo te tokokende wapi? Oke bakoko na biso bateka mboka, bakoko na biso basalaki ba alliance na monde de ténèbres. Tozo kata ba alliance wana pe tozo annule yango au nom de Jésus.
na makasi ya nzoto towolonga te. Mimonisama na mboka Congo pe na bakongole nyonso à travers le monde. Ndeko na ngai banda kotombola mongongo, banda kotanga bakombo nyonso ya lokumu ya Yesu. Aza nzambe malamu, aza mobateli malamu, aza mosumi na kokamwa. Kombo ya Adonai, kombo na El Shaddai, nzambe mobateli motomboli monetoli, nzambe na nguya oyo abatelaka tombolaka. Kombo na Yoshua Mashia, kombo na Yesu na Christ, Yesu Kristo. Kombo na le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la main cachée, omniscient, omniprésent, nzambe malamu, mobateli motomboli, oyo abatelaka kumisaka, azwa na ye lokumu, po ya nzambe malamu. Bien-aimé, touti kolanda nzembo oyo ezali nzembo malamu, koyebisa na nzambe ke soki asemboli loboko te, eza na mutu moko te akoki kosala lokola ye. Soki akiti te, toko continuer na kotourner na rond-point pe tokolela. Totala bien na mboka na biso Congo, ezali lokola makambo esalamaki na bana Israël. Bana Israël oyo baboyaka kolanda Moïse lokola leader, banyokwamaka lisusu 40 ans. Nzambe atindi basali na ebele oyo bazopesa ba directive mpona Congo. Congo ezali mboka ya Nzambe. Congo ezali mboka oyo eza na bilaka ya Nzambe. Bokende meme na kati ya synagogue, na kati ya Israël bomona carte ya mboka Congo. Mais pourquoi Congo est comme terre, oh bazo égorgé, et comme terre, capitale à viol, ba mama basi bazo violer bango, ba bébé bazo violer bango, ezali simple, ba koko na biso, ba telemelaki Yesu, ba koko na biso, ba salaki ba alliance na monde des ténèbres, ba beta basali na Nzambe, ba boya Nzambe, biso pe bana na bango, tozo landa makolo na bango, lelo église ebele bozo benga église, dirigé par des aventuriers, dirigé par des sorciers, dirigé par bana banganga, bangwana bino bozolanda. Et soko tali bien, Congo ezali occupé, mikolo nyonso bazoboma, mikolo nyonso makile ezotanga, Kabila za Congolais za Rwandais, akotisi ba Rwandais partout pour basizeti biso, ba pasteur congolais ya diaspora, balobaliaka likambo wana te, babondelaka pona ngo te, soki boke na église, bazosenga bino mbongo kosomba salle, bazosenga bino mbongo ya kosala ba fête, bazosenga bino mbongo ya kosala ba aventure, mais batikalaka jamais kosenga ta 5 minutes obondela pona Congo. Bino moko ba Congolais étranger, bozo fêter na bino, ba Saint-Valentin, chaque samedi ba Congolais bazo mela bazo bina, journée de la femme ezali jamais journée pour la fête de la femme, mais ezali journée à droit de la femme. Au lieu de réclamer droit à moi si, et comme une journée à maputa, et comme une journée ya relaxake aux alanzoto libanda, donc ba Congolais ba décevoir nzambe na niveau moko sakanate. Yango lelo na prière na biso, tozoko no senga nzambe ayoke la biso mawa. Bible lobi ete, soki kaka na mboka moko, ataka ka ba juste mi balé, ba bondeli nzamba koyoka. Mais biso siko tozoko no bondela, ete nzambe a suscité génération ansika. Nzambe a faire comprendre ba Congolais nyonso ke esengeli tolata sak, kolata saki, elakisi kolala na mabele ko gêner, kolala na mabele ko luka nzambe.
tokoloba lelo towana poto towana étranger. Combien de pasteurs bajenaka? Combien de bandimi bajenaka? Soki déjà tozata na 100 pasteurs bajenaka te pour na Congo. Tozata na 1000 bandimi te bajenaka pour na Congo. Miracle bozo lukango yuta wapi? Alors il faut biso to lela. Ba Congolais au monde entier partout to alito lela. To banana ko kata bakal na ba lien. Ya ba alliance ba koko na biso basala ko senga pardon pour na bango, ko lela pour na mawana nzambe salama na Congo, enfin que Congo ezala libéré, to bonde libongo na Congo na excuse. Kolo tango pesi révélation oyo ezali kaka po peuple na yo efongama misu. Peuple na yo eyeba ete ozali na bilaka na église ya Congo. Alors lokola ba Congolais, ba koko, ba pesaka yo mokongo, ba sabota basali na yo, ba ke kosala alliance na monde de ténèbres. L'église mingi ezali dirigé na Congo na puissance ya diable, mais bazo kosa batke bazo sambela. Yango pesi biso mokongo. Eloko liboso na qualité ya mosantu. David azoloba azmonana no moyenge beni akelela te. Azalaki mwana muke akoli, akomi mobange, amonana no moyenge beni akelela te, amona pe mwana moyenge beni akelela te. Kolo soki ozondima kenga na moyenge beni. Soki ozondima kopesanga qualité ya mosali na yo. Kolo yoka losambo oyo. Nazolela po ete mawa na yo ekita na Congo, pe nazokende kokata ba alliance nyonso ya monde de ténèbres. Ya ba pasteur nyonso basala na magie, na franc-maçon, na kombo nyonso tu ya voodoo, ya basoloka ya banganga na Congo, na ba rond-point nyonso tu ya Congo, ba tia bongo ba hotel ya bal. Nkolo nazo senga moto na yo euta na likolo ezikisa botel wana. Moto na yo euta na likolo ezikisa ba alliance wana. Pe nazo senga moto na yo ekita ezikisa nyonso ya misala mabe. Pe obanda ko expose libanda basali ya lokuta. Obimisa peuple na yo ba oyo pona na beglise ndengwana. Fongola bango miso po yo za nzambe malamu. Fongola bango miso po nzambe abatelaka lokolo azate. Fongola peuple no miso po yo za nzambe na mawa. Na ngongo tozobelela moto na yo ezikisa misala ya monde de ténèbres. Ezikisa ba hotel nyonso batie na ba rond-point. Ezikisa kindumba nyonso tu ezomema na Congo. Ezikisa mitema nyonso tu pe ba makambo satana sali ke Congolais bazo boma na est mais na Kinshasa batu bazo bina, batu bazo langwa, batu baza na souci ya kosauver mboka te, baza na souci ya makambo ezoleka na mboka te, baza na posa kaka bazwa mbongo batia na poche, babina balangwa. Kolo tozokende kozikisa demo wana. Soki na ba rond-point nyonso batia biloko po ekomisa ba Congolais ntaba me makambo nyonso tu ekoleka na Congo bamona nete tali bango te, babanga balongo l'esprit ya bakoko na biso bazalaki nango na 59 oyo basalaki révolution ya kobenga na ba Belge po bazwa indépendance. Kolo tozokende senga molimo na yo ekita, loboko na yo etouche, ekangola Congolais nyonso tu po yo za nzambe malamu, oza mobateli malamu, oza mosungi na kokamwa, totondi yo yao, tonetoli yo yao. Sembola loboko na yo, 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 sembola loboko no po yo za nzambe, sembola loboko na yo po yo za nzambe malamu, sembola loboko no yao, sembola loboko na yo, loboko no likolo na Congo, loboko no yawe eleki ba loboko nyonso, sembola loboko no yawe, sembola loboko na yo yawe na mboka Congo. Sala minene na mboka Congo. Longola puissance à monde de ténèbres. Loboko no yawe ezana makoki ya kobongola oyo bakoko na biso baloba, ya kobongola oyo ya monde de ténèbres sala, ya kobongola oyo bato ya misala mabe basali, ya kobongola bakisi nyonso kabila na bato na ye baye nango na Congo. Kolo bongola loboko no ebongola bokonzi mitema ya peuple na yo. Bongola loboko no yawe. Tozo senga loboko no yawe oyo eza na makoki ya kopesa biyano na kolela ba Congolais ya Est, kolela ba Congolais ya Kinshasa, kolela ba Congolais ya Bakongo, kolela ba Congolais ya Katanga,
kolinga ba Congolais ya diaspora baya poto baliaka na kimia te masango zouta na poto na Kinshasa bato baya na poto posa vie esili kolo sembola loboko na yo sembola loboko no yawe loboko no ya nguya oyo etelemisaki Pharaon na armée na ye loboko na yo etelemisa misala nyonso ya monde de ténèbres loboko na yo esukisa Kabila na groupe na ye loboko na yo esukisa bakolabo oyo bazobomisa bato na Congo yawe loboko na yo sembola loboko sembola loboko monisa kembo tokotatola yo koza nzambe malamu na makasi na biso moko tokokoka te yango tozobelela yo kitosala yawe soki osali te tokokoka te yawe tobeleli yo yawe soki yo kiti te osali te na Congo barwande bakondima te ke yo za nzambe barwande bazali bato oyo bakata ngenga te basambelaka bangombe baa basataniste bacriminel bakoki koya korenye likolo ya basali na yo te likolo ya peuple ozokumisa kombo na yo te ozali nzambe mokeli na likolo na se ozali nzambe ale moloto kita osala yawe stoppe massacre na Congo tobeleli yo mpo oza nzambe suscite basali ya solo expose basataniste expose bafaux bapaster bimisa bandimi na yo kati na misika moziki kati na monde de ténèbres oza nzambe malamu tokotatola bilembo na kombo na yo yawe na makasi na biso moko tokolonga te soki osali te ndani ya kosala loboko na yo eza ya nguya yawe kite sala bien-aimé yo ozolanda tobelela kaka loboko na nzambe na monde na biso na mboka na biso na Congo na biso loboko na nzambe ekokita ejuge Kabila bakolabo bafaux opposant bao bazolia mbongo nsima makila ya bakongolais mpe makila na Yesu ekoprotege baoyo ya ye mpe nzambe akosisite baserviteur ya sika présidence ya sika leadership ya politike ya sika bao bakozala base na kokumisa nzambe na koprotege population mpe na konetola ye na konyata boteli nyonso ya monde de ténèbres na mboka Congo nzambe mobateli monisa loboko na yo monisa loboko na yo monisa loboko no yawe monisa loboko na yo monisa loboko na yo sembola loboko no na Congo tomona loboko no yawe tomona loboko na yo nzambe monene lokolo aza te nzambe abatelaka lokolo aza te naza na kondima yawe oza nzambe malamu kumisama na yo tonetoli yo yawe tosanzoli yo zwa na yo lokumu bien-aimé tozoki nobelela esikoyo kaka moto na nzambe ezikisa baalliance nyonso bakoko na biso basala ezikisa makambo nyonso tu bakoko na biso basala na bomoi na biso ya bana na biso ya nini bible ezoyoba bapapa baliaki manga bana bayoki ngai c'est-à-dire oyo bakoko na biso basala ekoretombe sur biso po malédiction ngendaka ntina 4e génération bénédiction mpe kendaka ntina 4e génération moto na nzambe ekende koanile bamalédiction nyonso oyo bakoko na biso basinya oyo bakoko na biso basala oyo baloba ata biso tozalaki te mais toza coupable par rapport à makila na bango tozosenga moto na yo ekita ezikisa eanile bamakambo wana nyonso tu po ete mboka Congo basali ya solo basisite bana ya Congo balamuka babanda kobondela babanda kolela babanda kogene koprie mpo na Congo nde na ngonga wana yo kosala tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo kolo tonetoli yo kolo tosanzoli yo kolo tozobenga moto na yo ekita ekende kozikisa nyonso oyo bakoko na biso bakona nyonso oyo bakoko na biso baloba nyonso oyo bakoko na biso badesida toanile yango mpe tozosenga moto na nzambe ekende kotumba ngo tozosenga loboko na yo mobali ekitisa makila na yo mpo na koanéantir nyonso oyo bokoko esala kolo yo lobi ete na nguya na liloba na yo soki toza na yo tosengi yo koki tokosala kolo yai trop de morts yai trop de victimes
eloko nyonso to ezalaka na ebandeli mpe suka. Kolo tobeleli yo osembola loboko na yo osala moto na yo ekita ezikisa edelivre mbana na yo edelivre basali na yo edelivre mboka na yo ezali mboka na bilaka soki ba Rwandais ba Ougandais ba incivike bato bakata ngenga te ba incirconcis bakomi korenye likolo ya mboka na biso bato bakoseka yo bato bakoseka yo. Tala tango Job akomaki na problème, même moi ça Job, même baninga Job bayebisi Job finga nzambe bongo kufa. Kolo lelo oyo likolo ya mboka Congo bato bakomi kofinga yo, bato balobi oza nzambe lokuta, bato balobi okosaka, bato balobi bazoluka nzambe ya mondele eputa yondo keda likolo na se. Kolo nga na yebi ete yondo ozali nzambe okeda likolo na se. Kombono Adonai, kombono je suis, kombono Yoshua Mashia okitaki osalaki yango nazobelela kita osala kita osala sembola loboko no na Congo tomona loboko na yo stoppe ba incivike oyo stoppe ba incirconcis yebisa ba Congolais ndenge oyebisaka bana Israël na tango ya Pharaon olobi ete les Égyptiens que vous voyez vous ne les verrez plus. Tolingi Yahweh ba Rwandais ba Ougandais ba mercenaires nyonso plus de 70 armées ezali bongo na Congo pona koboma ko massacrer ko violer to mona bango lisusu te. Sembola loboko na yo pona ko stopper likambo wana to netoli yo yao to sanzoli yo yao to kumisi yo yao. Nzambe malamu nzambe mobateli nzambe monetoli nani yango aza lokola yo moko te aza lokola yo moko te apambolaka lokola yo kumisama na yo po yo za nzambe malamu netolama na yo po za mobateli motombo kumisama na yo po yo za nzambe na mawa nzambe na nguya nzambe wa batela salaka nzambe mobateli nzambe monetoli totondi yo tokumisi yo tosanzoli yo nzambe na ngai zwa na yo lokumu nzambe mobateli totondi yo tokumisi yo netolama na yo sanzolama na yo nzambe mobateli motomboli ozali ebandeli mpe suka ozali oyo anetolaka sanzolaka nzambe na mawa zwa na yo lokumu. Ndeko na nga tokoma okende na suka tobondela kaka po te nzambe asala na mboka na biso nzambe asisite bakongole oyo bakokomisa nzambe na bango yebisa na nzambe ke soki asali te bato bakoseka biso bapasi na biso mikano na biso nyonso topesi na kombo na Yesu. Soki nzambe atiki biso lelo bato bakoseka biso. Nzambe asembola loboko na mboka Congo. Nzambe akonsole motema ya Congolais nyonso oyo aza na RDC pe na diaspora. Nzambe apesa ba révélation na ba Congolais nyonso ba rejoindre biso na kojenaka chaque vendredi kolela po na Congo, kolela po na église ya Congo, kolela po na ba Congolais. Nzambe aza nzambe malamu. Nzambe aza nzambe mobate. Nzambe aza motomboli moneto. Nzambe aza nzambe na nguya. Moko te abatelaka lokola ye. Ba problème na biso nyonso tuna maboko na nzambe. Totiki semaine oyo fin nango na maboko na ye. Ba weekend oyo na maboko ya nzambe. Semaine oyo tokobanda su na maboko ya nzambe. Nzambe agide biso. Nzambe azala na biso. Nzambe mobateli motomboli. Tolanda nzembo lokola méditation. Pe tokutani lisusu. Lobi samedi. Pour na face à face. To rétro de la semaine. Nzambe na nga azala na bino. Nzambe a éclaircir bino. Nzambe ayoka prière moko na moko. Na ngongo oyo soki oza na problème personnel banda ko exposer ngo pa nzambe. Problème na yo ya bana na yo, ya santé na yo, ya libala na yo, ya mikanda na yo, ya musala ya ndaku banda ko exposer ngo pa nzambe. Nzambe aza wana pona koyoka. Nzambe aza sima libondeli ya basali na ye. Nzambe atikaka bao ya ye te. Nzambe atombola loboko ne po ayoka yo. Tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Nzambe na nga apambola moko na moko. Botika la fidèle na Sentinelle TV. Mais yo continue ko bondela. Poser problème ne pa nzambe. Nzambe aza na biso opesa solution.
Yesu aza nkolo.